Bonjour, bonsoir, très chers abonnés et non abonnés de 3 Exacts Production TV. Merci pour l'intérêt particulier que vous accordez à l'émission Les Artères de Kinshasa sur la chaîne 3 Exacts Production TV. Bokota, kaka ndenge tolobaka TV eza radio te, kabali solo, pesa sango na moninga. Omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te, omoni quartier na bino te, omoni commune na bino te. Benga biso, komela biso na commentaire, toko kende, okomona pe quartier na bino. Bokota. Na video ya lelo tozongi lisusu na district ya Lukunga, na commune ya Ngaliema, plus précisément na quartier Joli Park. Bana Joli Park boza wapi? Bokota kabali solo. Na video ya lelo totamboli na babalala lokola Avenue de la Paix, Avenue Ring 1, Avenue Ring 2, Avenue Église, Allée Verte, Avenue Trève. Bana ma campagne boza wapi? Bana ma campagne bokota kabali solo. Kaka ndenge tolobaka, omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te, quartier na bino te, benga biso. Totombeli bino botali malamu video na biso ya mokolo lelo. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie à coup à tirer. Abonné la biso, il y a les acteurs de Kinshasa. Dengue rendez-vous la biso ezalaka. Bilo tozala bino na ma campagne, précisément dans le quartier Joli Park. C'est là demande la bino. Dengue bozo senga musale salama. Zo que le découvrir la bino Joli Park ensemble. Ça les bandits. Awa. Toza na Kitambo précisément station ma campagne. C'est là où est outil bandal. Soko côté droite. Okiti bandale kasavubu ngiringiri ti. OK boy. Kababilon. Kitambo magasin avenue Bangala. Obimiti utekuna. Tango côté boy. Boy toza okende boy ti. Station ma campagne to l'équipe kuna place commerciale automatique. Parler de banque bâti, on continue. Et l'autre, on a venu à Joli Park. On va aller au salon. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que à gauche, après, il y a un Keiti, cimetière à Kitambo, arrêt Sakombi, ti Omati, kuna météo, prince oyo prince ozongi kuna na Kababilon. Koyo tokatisi ngambo biso tozosala sikoyo Joli Park.
na koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toiko tosanzambe kala biso bato asumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie. Espace Amaryllis, là c'est Fabrica Zazaga pour répéter Awa, espace Oil. Retournons tous à la parole, retournons tous à la parole, c'est Jésus-Christ. Tout des beautés mon massé, avec mon con à l'obi, tous on a n'allé le mao. Vérification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. On dit gauche, ok, ici, on commence à couler ici. Du coup, on va la place commerciale. Place commerciale. C'est là où il est du Soboï. Place commerciale, place commerciale. Aujourd'hui, vous appelez les marbres, parlez les marbres. Aujourd'hui, tu route Matadi. Route Matadi, Delvaux, Ipen. Si, et même sur le Congo central. 40 là haut. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Awa, clôture à ASK, les bandits Awa. J'ai vu ASK, les alliés, place ici les alliés, terrain basket, terrain tennis, ma salle de sport, place où on va détendre les vacances. Awa, ASK. Vraiment la kin, vrai congolais, avec ASK. Dans la venue ma campagne. Dans beaucoup là, il a avenue Bocage. Non, avenue Bocage.
ASK yango. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Na habité ingénieur, on visite ASK bientôt les cas. Donc on visite la carte. Tous les cas. Tous mes canaux. Ah, tu vas visiter où? À moins que ceux qui nous passent moi n'a pas connu savoir là pour permettre d'y avoir. Ah. Donc tu vas au bureau quoi? Des bureaux et ça. Sauf comme tu as comme ça ce qu'on a. Pour accueillir faire entraînement. Ok. Il y a un coach. Donc bah ça va gêner surtout la piscine mais quand même surtout. Bon, pour ça on a ça pour OK. On va te visiter ASK. On est venu à Star Nabiso Ranson. Payangiama. Makambo toboya kilobi. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Ah ouais. Ah, sur la pas Star Nabiso Ranson. Résidence Yangiama de la forêt. Ah. On va venir légendaire. Pas légendaire et pas Kabumbu. La sécurité est à Bango. Ce cas là, de te mettre au côté, tu peux se emboîter, mais abîmé.
Combat avenue de la paix. Aux avenue de la paix. Ma campagne, c'est ma campagne. Il y a mon ambassadeur de la paix. J'appelle l'avenue de l'ambassadeur de la paix. Ma campagne, c'est ma campagne. Côté où moi, Fouta Diallo, Zali, moi Tombalba, et Zali, mais pourquoi la cité était. Avenue de la paix. Guino, quand vous avez Kinshasa, Innocent Machaka, Moni la paix et Nini ASK place aux ça la moi sport moi bazo réflexionnant à côté de Nakati na like ça autant on va vacances à Kinshasa place aux ça la moi sport tongo poko mona salle na ya chuma mais bazo réflexionnant Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ah, on a mon assiette africaine. On habite assiette ou bien assiette à la société. On habite. Oyo avenir ring. On so outil station ma campagne oyeboye avenir ring yango. Parce que il y avait de la paix au côté de avenir ring. La parole, retournons tous à la parole, retournons tous à la parole, c'est Jésus-Christ, tout dévoté mon massé, et que mon qu'on a l'oubli, tous on a allé le rao, Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Awa 12h ebeti bana classe babimi soki nyonso tolekaka na betape oyo na vie bleu blanc saki na mokongo
tala bana bauti classe avenir à lobby à Congo. Ba ministre bazali awa, ba PDG bazali awa, ba ingénieur, ba docteur, ba technicien, ba menuisier, ba chauffeur, ba catégorie nyonso tunza basala na mokili. Yango tozomona avenir na bango lobby. Ba balati ba bleu blanc oyo. lisume koma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise Awa tokoti ribocage à droite tozokota sous bocage. bakolaka motema ye yesu yakana yo vraiment Sur le quartier Joli Park, avenue Bocage. Rue Bocage. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse Rue Bocage, quartier Joli Park, commune Angaliem. Angaliem eza monene. Toyoki ba demande na bino bato bosengi bomona Pentecôte na Kamunganga, bokomona Kamunganga, bokomona Pante, bokomona terrain Pante. soki petit boy tout droit bimiti na ring kuna avenue bimiti na ring. Une sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesu zongana yo Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Balingi
balingi lisumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu onapesa bango na nzambo ya bongo ye. Fierté na biso yango Léopard. En route vers la CAN 2025. Biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu onapesa bango na nzambo ya bongo ye. Kala biso bato tokoki kotosa Nzambe, kala biso bato masumu eleki tozongela kaka Nzambe etika hipokrisi, etika hipokrisi. Nene tokolaka pona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retourno tosala parole retourno tosala parole des Écritures avec le pasteur Godin Poet. Azan a raison. Awa, nous allons se diriger sur le station ma campagne. L'hôpital moi vétérinaire les alaka kotoyo le kiango kasi tango kaka élévation okomi koégorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire. Toujours ma campagne. Villa Kongapa. Une sagesse avec un ennemi.
biso yo yesu zonga na yo oluka baboye ya yesu yakala yo lipambole Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que We are very Sims awa. Zana veni Sims awa. Mama campagne. Koleka molimo santu ona pesa bango nzambo ya Yo moto États-Unis osengaki aveni Sims à Rome yango tokoteli yo omona soko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tuudi botemo mase eveke moko na lobi kuna soki tofonce okebima ntina mai eza wana na se ekaboli mwa campagne na kuna na mwa campagne na se donc on est obligé tozonga okuna mai eza kuna barivière tozongi sikoyo tobetaka joli parke na ndenge ngambo mosusu kuna perfectionné makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé kobangolaka motema ye yesu yakana yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili
C'est tout jeunesse en l'élo. balingi kaka kibanditisme pe bavi akuta dire sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakana yo. Ipambole. Continue à vendre des églises. Ok, vendre des églises en gros. Toute fois, ma campagne. On a besoin de Kinshasa. Quand la manga n'est pas télé na Kinshasa. L'héritage de Tika la manga n'est pas télé na Kinshasa. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakana yo. Ipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que
biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bombo ye kala biso batutu ikoto sanzambe kala biso batu masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisia etika hipokrisia bosanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole c'est Jésus-Christ tout dévote mon masé ebeke moko na lobi tozonga na liloba Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poy. Azan a raison. tozongela liloba Avenue Église. Paroisse wana soko bimi na liboso na kuna avenue Beseke. oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi frère Awa, c'était vrai. Paroisse Saint-Albert les Grands. soyo yesu zonga na yo Awa tozongi na avenue Ringi lisusu. Avenue ngo yango yo kaka. Oyo euti station ma campagne yango Ringi kaka. Et continue à Mati place commerciale. Église catholique yango oyo. Na nsima kuna avenue Beteke. Awa na ndenge ma campagne avenue Ringi. le retour à la parole nous est tous demandé s'il te plaît retournons à la parole ce n'est que masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bombo ye
soko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole toudi botemo mase eveke moko na lobi tozonga na liloba Verification des écritures avec le pasteur Godin Poy. Azan a raison. Tozongela liloba Bokota Bokoto, des acteurs de Kinshasa, Avenir Ring yango bolelaki. Osengaki ma campagne, tomona ma campagne Avenir Ring yango. Bomoni baswanya pe makadame. makambo toboyaki lobi Mon boss DDK Dikukia, Avenir Ring yango. lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise Awa, chez Maman Colonel. Restaurant chez Maman Colonel, Avenir yango yango ya ma campagne. masolo akobangolaka motema ye Ringide. isuyaka na yo vraimen Maman Colonel ya Bandal, Maman Colonel ya Bandal. Ya ma campagne yango. Ya Bandal ekufa. Tango ya Bandal ezalaki oyo mpe ezalaki kaka. na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe besanga libala losombo na bango nzambe besanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisia na kati ya mangomba ongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye tobungisami ye Maman Colonel awa. Moni chez Maman Colonel. Restaurant chez Maman Colonel awa. oyebi malamu la trahison est une intelligence avec elle Maman Colonel awa. Serge Nyangwile. Les États-Unis nazozela. Ce code nangeye allez la côté siko na Maman Colonel ala kiso siko Maman Colonel osengaki la sala demande nangai à manger ya mané. Oyoki ah on sala à la poulet à la pomme sautée ezoli ozosauté yango ozolanda yango ozokanga mosusu ozozongisa donc Le retour à la parole nous est tous demandé.
S'il te plaît, retournons à la parole. Tala biso bato toboyi kotosa Nzambe. Ce n'est que le Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka Nzambe, totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Tala biso bato toboyi kotosa Nzambe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka Nzambe, totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Bato ya mokili balobi balingi Nzambe. Bato ya mokili balobi Au ring 2. Mon bof, Cheikh Clément. Omoni, tout ça la ring. Mon bof. Mon bali à Chantal Bahati Machaka. Mon bof. La Florence Bahati Machaka. Omoni a venu ring. C'est là mon bof Poupon, Pambote Belé, le héros de l'ombre. Ah ouais, j'ai une photo zone, vous voyez. Bonjour. Tu es ma place commerciale, hein? À tous les cas, et mon nana. toyebi malamu biso kobankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole toudi botemo mase ebeke moko na lobi tozonga na liloba Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Moutou Badjiba Mouloa. Maître Bogar, Maître Makasi. Obala ma Michou Gerengo. tozongela liloba Kamunganga bakomona pante na bango baleli, bakomona kamunganga, bakomona mai ya pante, bakomona baterasa pante ya minene wana. lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise yaya Ma jolie Licolo à Londres. Ah, bonjour ebele ebele. Ma campagne ring yango oyo. yesu yakanda yo vraimen koluka lipangoli Ah, toujours se diriger sur côté du père. Nini, place commerciale. Au moins, chantier, chasser un chantier partout, hein, dans ma campagne. élévation yeye okomi koegorge nanyapesi permission Ah, Cheikh Ipia to futa Diallo. Ah, ba père, ba politicien, ba sana Mobutu. 20 ans vieux tomba le bail. Ma famille n'a pas donc il faut que Cheikh Ipia to. c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire Bamama ya lelo, mingi na kati ya mangomba. Bilingi ya lelo, mingi na kati ya mangomba. Losambo
ebebisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisango ifo bapesa yo mbongo tokomisi beklesi lokola bandepose privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima o yesu oyo yesu zonga na yo oluka babolie ya yesu yaka na yo lipambole lipambole Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Tala biso bato toboyi kotosa Nzambe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka Nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Tala biso bato toboyi kotosa Nzambe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka Nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Bato ya mokili balobi balingi Nzambe. Bato ya mokili balobi balingi Nzambe. Balingi Nzambe te balingi biloko na ye. Nzambe alola koma kolela kolola ele. Nakamwe mingi lolenga bandimya lelo. Balingi lisumu koleka biloko akolia ye. Balangwe masanga koleka molimo santu. Onapesa bango na nzambo ya bongo ye. Tala biso bato toboyi kotosa Nzambe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka Nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. awa tozokontinue tokomi sikoyo na place commerciale monsieur Frank Kelly na Belgique omoni demande na osengaki olobaki yo tokotaka ma campagne kaka mpona 2 minutes ntango so aveni moko oyo eza mpona yo ndenge osengaki na Belgique nayebi ki oza kosepela makasi papa Frank Kelly donc tokoti ring tokodela pe tozokota sikoyo avenue nini Zamba avenue de la Forêt omona place ya kondo papa Wemba azalaka tokobima ti kuna na Sakombi kote ya mwana nsemi donc tozotambola mpona bino donc papa Frank tozokontinue mosala awa place commerciale tozongela liloba awa nzela euti station ma campagne yango wana eye boye soko vere boye okei ti obimi de nouveau météo nango perfectionne makambo toboyaki lobi la petite sœur Irsel Ndiwa na kati ya Bela osalite Mimi de Kanto zwa kitunga ye Mimi de Kanto naye kozwa kitunga lelo na makampagne emedia lo na Londres awa tozokoba kaka na mosala masula kobangolaka motema ye yesu yaka na yo
place commerciale. Échange nango te ezaka ndenge ezalaka kala kosokola mituka koteka baka baya pe mwa kope osali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe misanga libala losombo na bango nzambe misanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi ekomi opesa moto bisango ifo bapesa yo ngombo tokomisi beklesi lokola bandeprise privio ya biso yango nzambe alobi tozongela kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahir sans kotala nsima o yesu oyo yesu zonga na yo koluka babolie Zokota au avenue de la forêt, avenue Papa Wemba. Où est son pas vendre l'avenue? Ah, reste sur avenue avenue de la forêt. Donc où est Razalaka? Chaque jour tout ça va à profiter la petite vient dans Richard Mwamba. Richard Mwamba Mwamba c'est belle place aux la Belgique et à Paris. Après c'est Cap Biora. Bambo Tebele, on fait Cap Biora. Il y a Roger Likombe, la Suisse, Bambo Tebele. Il y a Rugens. Tyson Likombe. Abosani Ote Bambo Tebele. Tant la quantité tant dès que tu n'aurais pas ouvert un bamo qui wenge zongi na mutumba la moko. Ah, veni forêt. Avenue Papa Wemba yango. Quand azaki na bombo Papa Wemba va vendre l'avenue. Oui, rançon pas vendre l'avenue avant Papa Wemba. koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu ikotosa nzambe kala biso Il peut nous nakanisi lisusu avenue tant tozakoya chaque jour pas wera. Ah. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole
Si je me rappelle bien, ce qui va bonne mémoire ezali. Wera vanda kovanda lupango oyo. Place nzeta manga oyo ezali. Awa. Pe nzeta mbila oyo ezali. Si encore j'ai bonne mémoire. Wera azaka kovanda awa. Voilà, chaque jour tozaka koyawa. Entre deux parcelles oyo. Alors on vend la parcelle moko awa, deux parcelles oyo. Ce qui awa te, faut ça awa. Si mémoire est bien. Ça fait des années hein. lisume koma nango perfectionné makambo Après Natala, elle a dit qu'on va venir. Moi forêt mukepeza, il y a ta banzete. Ah manga nde manga, pai manga. Ezo lukama wadoka kosakana te. Ah zamba chance. Bien mo confirmer. yesu yakanda yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili Awa forêt numéro 16. Awa. Ancienne résidence ya Yemoko grand prêtre Makorokoto grand prêtre Papa Wemba. Ni forêt numéro 16. Awa. Chef beaucoup. En gros Goto. Grand prêtre. Forever. Number 1. Résidence à pied à la Kiawa. Le gouvernement Sombango. Ah, tozobima sikoyo boye tobima ti na se côté ya mwana Ntsemi. Les amoureux de Bilamba. Bon moni, à venir vieux. Bah sa père. Maître Guy Bossana à Paris. Les grands Yakuza. Maître Thierry Chimanga. Toujours Paris. Maître Bas Badibanga. Maître Ninja. Gambo Tatro. Scorpion Rouge, Joe Chimanga. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Hypocrisie.
toza kosoforce mpo tomatisa kombi. À la parole, Tala biso bato toboyi kotosanta mbe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka Nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Tala biso bato toboyi kotosanta mbe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka Nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Bato ya mokili balobi balingi Nzambe. Bato ya mokili balobi balingi Nzambe. Balingi Nzambe te balingi biloko na ye. Nzambe alola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimi ya lelo. Balingi lisumu koleka biloko ya kolia balangwe masanga koleka molimo santu oyo apesa bango na nzambo ya bongo ye. Tala biso bato toboyi kotosa Nzambe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka Nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. posa meme tokolata mpona nini toyebi malamu biso kobankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole toudi botemo mase ebeke moko na lobi tozonga na liloba Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poy. Azan a raison. tozongela liloba La campagne continue. Bazolamba na nzela oyo. yesu yakanda yo vraimen koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye On va venir trèfle. élévation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo. balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire Bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba. Bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba. Losombo na bango Nzambe misanga libala. Losombo na bango Nzambe misanga mabota. Kasi ata mokolo moko te moto alela Nzambe asala ngolo atika lisumu. Hypocrisie na kati ya mangomba. Bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke. tobungisami ye tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisakoli fo bapesa yo mobu tokomisi beklesi
complice avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima o yesu oyo yesu zonga na yo oluka babolie ya yesu yaka na yo lipambole Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Tala biso bato toboyi kotosanda nzambe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Tala biso bato toboyi kotosanda nzambe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Balingi nzambe te balingi biloko na ye. Nzambe alola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimya lelo. Balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bombo ye. Tala biso bato toboyi kotosa nzambe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. poswa meme tokolata mpona ninyo toyebi malamu biso kobankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole toudibotemo maseli awa tozokita sikoyo na sakombi tokomi paka prete mwana ntsemi kasi tomoni foto na ye ezali na fumuki mbangu moni c'est ta 3e anniversaire na ye afumuki mbangu ande place indike elelaki esalaki makambo awa bunduli ya Congo bunduli ya mayala na prete mwana ntsemi. lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise masula kobangolaka motema ye oya lipambole yesu yaka na yo vraimen oluka lipamboli okende boye na nzela oyo ndenge eketi selembao donc mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission
tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la sima oh. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kana yo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ah, nous nous bimons, nous nous sortons, nous nous comons. Ah voilà, reprends ça combien. Ah ouais, tout ça dans la place commerciale dans ma campagne. Ce qu'on vit à venir. Ok, ti au bima la haute tension. Ah, ce que vous avez tous aboyé, tous autres qui est tout bima ti na Saint-Luc. Ok, tout bandit. koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato ikotosa nzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi posanene tokolaka ponani. Ouais, oh, elle est verte. Oh, avenue, elle est verte. À campagne. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Toujours les acteurs de Kinshasa. Ah ouais, tout ça dans la ma campagne. Avenue elle est verte. Avenue Kenda Sango. Sango yo. Retournons tous à la parole. Retournons.
aza na raison. tozongela liloba Ah non, le chat qui pia tout est. Ah. Il faut que le chat qui pia tout cas. Pas la constitution belge à Tika. Ah, péché qui pia tout là, noté. yesu yakana yo vraimen koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi Elle est verte. kongo moluba moswahili Surtout jeunesse en lelo. balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe misanga libala losombo na bango nzambe misanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba ongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi ekomi opesa moto bisango ifo bapesa yo mbongo tokomisi beklesi lokola bandepose privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima o yesu oyo yesu zonga na yo koluka babolie ya yesu yaka na yo lipambole lipambole Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. tala biso bato toboyi kotosa nzambe Ce n'est que le tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie Tozo continuer awa na otie pa ya babaka nini ami la France ya bumwana ya kimukolo ya makambo surtout José Kassa président na biso José Kassa cheza tu cheza na otie tala ye na akoma na ma campagne atoza na ma campagne akoma na ma campagne na otie tala ye na staff na ye na bibi nazo continuer boulot ndenge ezalaka kaka en tout cas merci beaucoup tozo continuer boulot toza kana les verts koleka
toza meme tokolata mpona nino toyebi malamu biso kobankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons botunaka oyo Bruno Tshibala akenda wapi mpa na ye yango wana aza na le verte aza wana tozokontinue kaka Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. sala tozotambola awa toza na le verte ma campagne yango oyo oza na besoin tolobi oza na besoin ya descente publicité marketing nyonso tututututututu obengi numero eza wana tokosolola tokosala descente oyo tozosala sikoyo badescente ya bademande bato basali oza na besoin émission spéciale descente spéciale osali kaka nde tosalaki na delvo na zarena Makambo. toboyaki lobi ekomi autorise yaya masolo kobangolaka motema ye koluka yaya oya lipambole yesu yakanda yo vraimen koluka lipambole bala nsima toyoki bademande bosengi tokotela bino mpe météo bomona résidence ya king kester emenea bomona météo ndenge nini ekóma bokomona yango kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo awa le vert tozobima vers Saint-Luc C'est tout jeunesse en élo. balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisango nifo bapesa yo ngombo tokomisi beklesi lokola bandepose privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe Oyebi malamu. la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima o yesu oyo yesu zonga na yo dans ma campagne si je me rappelle bien ntango pondération 8 ya Blaise Boule ebandaka kotaka azalaka bakotaka maki quelque part awa
tozoya basera à pauvre malaya que son âme repose en paix. Tozoya awa na maître Ndasi. Bakotaka maki quelque part. Kaka Nzambe, totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Tala biso bato tokoki kotosa. Avenue des oiseaux yango. Des oiseaux yango ekenda kuna ti des oiseaux. Awa tobombi projet des oiseaux awa. Soki basengi demande bamona des oiseaux tokiti. Nous allons continuer qu'à aller verte. Balingi Nzambe, bato ya mokili balobi balingi Nzambe. Balingi Nzambe te balingi biloko na ye. Nzambe alola koma kolela, kolola nakamwe mingi lolenga bandimi ya lelo. Balingi lisumu koleka biloko ya kolia ye. Balangwe masanga koleka molimo santu. Ona pesa bango na nzambo ya bongo ye. Tala biso bato tokoki kotosa Nzambe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka Nzambe. Oh, les vertes kitoko. Kitoko talaka tokos. Bosanene tokolaka mpona nino toyebi malamu biso kobanko ye tozongela nzakomba ye retournons tous à la parole retournons tous à la parole Toudi bote mo mase eveke moko na lobi tozonga na liloba Verification des écritures avec le pasteur Godin Poel. Azan a raison. tozongela liloba Avenue des oiseaux mosusu yango. lisumu ekoma nango perfection Yango wana ekenda so ekebo ebimaka boye. Esaka boye. Wana tobombi yango. lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise masolo akobangolaka motema ye koyoka oya lipango ye yesu yakana yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka Awa toza siko ko se diriger tobima vers Saint-Luc. nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire Bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba. Bilingi ya lelo
krizi na kati ya mangomba ongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisango ifo bapesa yo ngombo tokomisi beklesi lokola bandepose privio ya biso yango nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi. Une sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la sima oh. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, Babolye, ya Yesu, ya Kanayo. Ipambole, Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisi totika hipokrisi tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisi totika hipokrisi totika hipokrisi. Résidence ya vela biso Pacheli ezala quelque part tellement Pacheli Madilu Tombalbay habite soki Shaiki Piatu napesi Nixon bambote ebele place ezali Nixon mingi lolenge bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko ya kolia quelque part résidence ezalaka à Pacheli Madilo po ezala awa Poswaneme tokolata pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole sikoyo tozobima sikoyo aveni nguma oyo bozomona liboso wana eza aveni nguma oke boke saint luc okiti boye kalwano kitambo magasin are kwado boke boye saint luc okiti boye okiti safrika so mathieu zone ocontinue tout droit binza village à campagne ti obimi kuna palais de Mao. makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise. Merci. Tokomi na suka ya émission na biso bozalaki ebele bolandaki biso
Ah, tokomi na suka tobimi siko libanda ma campagne tokoma venir nguma. En tout cas, merci de tout mon cœur, mon vieux Didi Kelokelo, directeur Yaya Baleki. Continuez à faire les belles ndongo ça rapport à Baleki na yo. Nazanga moko tele kino ozanga Baleki belé. Merci na yo salaka. Mon bof Poupon, bof nangai. Mon bali à petite sœur Florence Machaka, Bahati. En tout cas, merci beaucoup. Balobi, tango bango bazwaka bango tomelaka se soyi. Mais si ko pe komi tango na biso. Pour na geste, merci mon beau fait komi. Omoni pa na binote, obengi ndenge tozosenga kaka. Oza na besoin o descente. Obengi numéro zana toza pour na bino. Oza na besoin marketing eloko moko boye, publicité moko boye leka. Boye na boye. Obengi numéro zana toza na service pour la bino. On a lelo to clôturer ma campagne bana Panté bozera bokomona bosengi bomona quartier Panté ndenge nini koma kamunga bokomona ndenge nini koma bokomona nyonso to wana. À la prochaine émission. Merci.